Saratola TV. Zeng. Comment moto azali incapable? Même il y a pénétrer dans un incapable. Pas dans mon souto. Mais yo siko oboté lié à botisi au moana. Et puis comment on était pour banana nini? C'est-à-dire passer rattraper bango même la conscience. Vraiment. Moto yo fini matin midi soir au salelier be mission matisier na miniature kende zonga lokwa problème aye ya bali garçon gigolo et puis yo zolo ba keti bo bala na rawana eza po yo mto bimisaka mbongo eza moral nini yo pesa na bana yo dépassa bona mibali Saratola TV. Maman, faut tanguer sa bana. Faut tanguer sa bana. Faut tanguer sa bana. Très important. Classe, mon numéro et là, ça m'a classe. Moi, on a intégré. Pour ceux classe Isaki, mon numéro il a biso, maïe la bon moto monter joueur. Il y a un numéro il a biso, ah oui, mon amari, ah ouais, ma classe des singa. Saratola TV. Tout type abordé. Il y a Laurent Sokoko. Je veux pas aller trop loin. S'il vous plaît, mon vieux, avec beaucoup de stime et de modestie vis-à-vis de vous, s'il vous plaît, il y a Laurent Sokoko. S'il vous plaît, il y a Laurent Sokoko. Tu peux être l'ami de Kofi, mais tu ne peux pas être Mobali Yassindi. Mobali Yassindi, c'est Kofi Olomide. Tu peux être l'ami de Kofi, mais tu ne peux pas être adversaire à Aliya. Parce qu'Ali, il y a maman, il y a Bana, il y a Kofi. Voilà. Saratola TV. Kofi Olomide a pu te la leçon morale. Mais comment elle n'arrive pas à gérer sa propre fille, foyer n'a pas de ni le ronan au capacité. Sort dans Cindy. En aucun jour du Diston, en aucun jour Saint James, en aucun jour Baroki Bamino Baroloma Banaviwana. Voilà. Barotika la Banaviwana. Banope aux Botanavier, Barosana Baleki. Abotinande. Tiens. Saratola TV, la chaîne qui assure, Série télévisée ya Karine Mokondi na Evi Kikuli. Libala isali inane et pesi bukabwani. Est-ce que bolingo o ezaki vengeance to ezaki bolingo ya solo? Bande konanga basi, ne faites pas ça chez vous. Bafinga bana mibalité. Ba sous-estima pe mobilité. Mobile otika mobile za mukia za munena za ndengeni na tika la mobile parce que lobby to éviter. Ba réalité ezo komela ndeko na biso a mwasi oyo lelo asali dépression ya kosakana te na kati ya réseaux sociaux. Eza dit à quoi? Naza na kati ya making of ya ba émission na osala pona kosala décryptage ya ba live ndeko na biso a mwasi azo salaka. Mais na suki wana te nazo analyser pe na bandeko na nga mususu ya média. Pona ko panza sango, ne faites pas ça chez vous. Déjà mona mwasi topé journaliste a komisi mobali na ye matière. Ata ko zanga. Ata pona respect à mwana, ata pona respect à communauté. Ata pona respect à mwasi, respect à soi-disant mbongo ba pesela ka ya libala. Moi, c'est la commission mobile matière, nulle part ailleurs, kaka na réseaux sociaux. Mbote na batunya stu bozili baku ya Olanda biso. Ba meilleur fan na pesibino mbote. Noko Yams, bonjour. Bonjour Maman Sarah, mbote na bandeko tu bazuli baku ya Olanda biso. Boza ebele na mokili, la communauté congolaise, restez toujours branchés chez nous. Bozala tellement de cités dans mon salon au Sahel Abino. Merci beaucoup. Tu continues à payer sa valeur et puis tu continues à l'accéder à malamu parce que l'avenir de notre pays dépend de nos enfants. Les langages les lobbies on doit continuer à dire cette langage, à parler de cette langage comme langage moko ou monument. Voilà, merci beaucoup na Josué et puis na Dadju. On va assister sur le la caméra na bango. Voilà, comme ça les tokoyeba. Merci. Les solo to robeta to lobela bolingo, to lobela couple.
Un clin d'œil spécial à l'homme selon mon cœur. Papa Diego Minito na Pesio Mbote. Dajuna Josué derrière la caméra na Pesibino Mbote. Noko yam sna yambi o mingi mingi parce que oza mobali po mitune za mwa mingi. Na makambo ekolekela cancer na biso na kombo ya Karine o asali dépression na réseaux sociaux. Na banza avant to bande émission na biso, to akolanda émission ngana yo to yoka. Ba popo a tenir. Mais yamboto ko makuna yo za mwa mobali. Est-ce que ce comme là peut moi si moi finga yo penda fingiti nzoto na mobile. Bon personnellement d'abord biso bon bande wa betali ba côté biso to bangala moi ne pas biso bangala to kalwa baluba to kana moi arrogance mo déjà ça dit nous to linga ka to à la supérieure naturellement déjà l'homme est supérieur à la femme par la femme et la Bible dit moi si roi mobali azali roi ya moi si c'est ça donc mobali est chef des familles tant que moi si a commis au finga chef c'est que chef a son valeur oui donc et pas na biso déjà moi arrogance wana ezalaka moi si au kofinga ngati au finga ngandeni ponga mona biye na nga besko yo finga ngi banandeni et biso ti o lo bagana ponga mo si de ka so ngata déjà on a des pour na biso na moni pas biso so ba tio bongo ya ba fingi yo mutakala donc déjà pas na ngi ikotati donc ekotati alors le quoi nazaba jara bato bazalaka trop brutalité qu'est-ce que je vais faire je vais automatiquement laisser soit je me retire petit à petit malem tina otika soit na lingi na zala na yo il faut na sala ndé effort au changer na osala effort na komisa ba défaut na lo quoi ba qualité dans un premier temps mais na yebi ki a ba défaut parce que moi ça les gars na TV tout moi ça na ko finga nga na miso bato et a défaut bon na ozwango na lo quoi qualité na lo kana changer mais tant on comprendre que qualité défaut na komisa ngo qualité na idée na changer ngo et simbate automatiquement je vais laisser na otika maman. La patience est un fruit amer. Beaucoup de gens n'arrivent pas à manger. Bah te belé balé à fruit on a ya amer tes patience on a. Patience on a ce qu'on a aux anango mais et bouche na zanango pendant 10 ans moi ça n'a pas changé. Est-ce qu'il faut na démérer neka? Vraiment. C'est ça. Et puis so moi ça on peut zan d'éducation na yi. Parce que moni moto a baby na balabala, na moto a coli nango logo éducation na ba ka deux personnes différentes. Donc ça dit moto a joué éducation moko boy peut-être ya ko melaka na ye musu masanga pour azana ba camarade. Aozala soyi même tu vendre au senti que aozala azaka choter na masanga mais moto abanyo melango parce que c'est éducation nganda bilanga suna milima sanga na kufa au moins il a 23 heures aki oluka masanga ça dit aza wana pona yi masanga za vie na yi c'est comme ça donc ils ont dit mon abato mususo moto aza impoli pour s'adapter na situation moko boye a ozonga mais moto aza impoli mal éduqué parce que aza mal éduqué depuis bas âge na ye donc wana ko yate ko zonga te atika li bongo moto bongo ko s'approcher na ndeni o se coupler na ndeni déjà c'est pratiquement impossible voilà. Merci beaucoup Nokoyams. Est-ce que ko kipe ko salema na ocha pas tellement yo parce que yo po na vision na yo moi si moko boye bana ta finga o lobby musutu moi si moko boye bana ta finga oza na forme bambinga ya bakizengi et après quelque temps bokutani pe bolingani obali epé maman oui la linga pasteur moko loba l'âge ce n'est qu'un chiffre tout se passe dans la tête et hormis ça, le couple c'est deux. Le couple c'est à deux. À deux. Deux personnes. Le couple c'est à deux. Aussitôt, une troisième personne. Maman qui tata moi aussi, moi nangato non kotonani à côté, le couple meurt directement. Directement ça meurt. Le couple s'envie quand on est à deux, s'ennuie quand on est seul, et s'envie quand on est à deux, ça meurt quand on est à trois. Couple les aka pour na bato mi bali so mi ça toi côté bébé on moni même na kata couple fidèle couple za fidèle moi c'est que mbala za fidèle moi c'est que moi c'est za fidèle moto moko kaka o ya ko meka ko trébicher ko tricher ko côté infidélité mbala mo couple ko sentir que tout ça na insécurité to comme déséquilibré ouais c'est ça le problème oui mobali ane lo moto wa lingaka
na vie ne lokwa respect. Respect. Au moins que mobali yango azala na ya mobilité. Anem suka lekechu. Ouais. Au moins que ça neka mobali moko. Bon, au moins que ça ata barezi. Poni ti barezi pina mona vidéo ne. Au moins que ça mobali mo abongo. Mobali ma tout neuf net singa bona ma mobali tout neuf. Tout neuf. Voilà, tout neuf, ça dit bah ex dans tout bayebi pour ne pas parler de ça. Tout neuf, ça dit moi si ce que à mon côté anga ya mikanga pour finganga. Ate banandeni parce que tout le monde va profiter de la faiblesse, ça dit que ou les point faible na yé na rwando finga yango facilement. Ce que pas na chez des trucs comme ça ça pas de sens, ça existe pas en fait. Ezate et puis ezate. On comprend maman. Ezate et puis ezate. Bilo wa bongo et pas nga ezate et puis ezate parce que e bana ndenge nini po ngana lobake il faut na ndima moi si moi leki na TV c'est permet à lobana nga peut-être bakatanga ngate après lobby ngana ye na yo bala moi si wana est-ce que ça a sens bon peut-être na idée à kuvanjo moni monter ma moto ya sandu bato mususu kanga biso okindoki tenzamela ngai oh non hier à lancer dans cette émission alinga atala pinga po yo ka ba réflexion pardon to lingi na biso ba conseil te osoye hier à la swinga na lo mo ba ngui na tadi ba fadia na ba oli ka ba yo ka ba ka na lo ba apuba yo yipsanga mo ba lo ba mabe kata moto et puis t'as dit que la français mon square mon cher tu vois hein, toi t'as dit ouais on a des occasions de ah bolumba et si avançons voilà vengeance ko ouais et ça peut-être ton col va peut-être cause appeler moto monter ma moto à ma bé moto ana ndenga mona makamna oui mi mato mususu bazalaka kaka po peut-être olingaka leki na ya mwasi ya chango na mutu akomo bimana na mama na yo vengeance ko achango or awe bateke leki na ye mutalinga ba alinga ata musuye donc leki na ye bata yo mutu bali yete mais eza parcours ya vie ya leki na yo ezaki taye bongo yo comprendre te ya chango ke face à la vengeance ya chango ke fa aluka tata mwasi na bino ko mwasi na ye leki na bino mwasi ya ko mwasi na ye mama na bino ko mwasi na ye yo ko mosala ngona calcul wana par contre ça bon côté c'est que moi j'ai compris na réalité oyo ya sort na ba dépression ça na ngoma be mais ça na dépression te ça na vie na comportement ça comportement na aujourd'hui tout ça na ba insulte na télévision c'est Karine Mokonzi ouais c'est Karine personne monta ko sa bisoté le autre na ba insulte et puis na bengi ça on nga moko no tanga communauté elle singa binga na fanatique à Karine. Okay. Même si solo on a bien des fanatiques na boutique ya bana za ko ex ya frère on a ngamo abi yo lingi pas ex frère na yo au-delà makambo wana sogi yo moko obio contrôler ba ex na o yena ba on a TV ba combien c'est le mois si na mokili ya ba ex na TV puis obeta to ba ex na ye toyoki na azobeta peli solo ke ex mo pa lingi azonga na fula yote donc il ya fula ka ye vina ye avec non yo kango mais non comprendre sens sa mototé yango mon émission moto sala no ya ma théâtre na loba yango no bi avec moto faux na moi sans sa humanisme sous la terre moto humanisme euti na humain mais tango wana humanisme te comment cause la humain osanyama comment cause a humain on aime so famille ya ndeko nanga evi baza ridiculiser na degrasuka talaka ba koti sinoko oncle ya papa na ya mama ba koti si tata mwasi ba koti si mama leki oncle yebi teke nga nazozwa matière oncle oloba leka yeba tenga la ozwa la nga matière comment mwasi akoloba na ozwa matière ya mobali nanga iluko yeli nanga ngwana c'est-à-dire mwasi ozwa matière ya mobali na ye moko c'est scandaleux. Donc on est le mot là que mobile on a mis tout ce que mobile comment réfléchir tant on a là naï tant on a là muka anosani na mis tout mobile comme le inquiétude est-ce que film m'a peu mutakala dit comme le inquiétude là parce que piste ba comme là moi ça prête à tout Poye à Samba déjà tala sous mutakala le belere mais tu sens l'arrogance tant on le bana mutu moko wana misu pasi Ogine elo wana ne bomenga.
tala ninga oloba na bato o ba otala yi tala na mutu ninga oloba na bato ya dépression te za lokuta ina na émotion ozala ya azana ta émotion na izala bati ya ko na dépression humanisme ta ozana émotion te ozana émotion te et puis bandeko basi bandeko mibali tout ça peut fort tout à la rapé basi ya kobala c'est ça tout ça la rapé dia yemba nzembo wana nyo saison ngengeza orte nyo ngengeza orte na nzembo ya tuna sango mama tuna sango basopela yo nde masolo ngana yeko apprendre histoire moko kaka na makambo yo ya Karine Evi azali bazaka na kirimo ya papi mboma. Ouais. Je profite de l'occasion pour saluer mais c'est la DG ya PM. Bazaka na kirimo na papi mboma. Na ba passer na bango. Na ba passer na bango. Papi mboma andaka ko bima na mama bana na. Na mama bana na ye. Na mwasi na ye ouais. Avant abala. Ya maso na bango akala. Ya kala. Abana ko mana mwasi ya Evi avant papi abala. Evi sikoyo azaki na impossibilité ya ko attaquer direct pour ana mwasi abalite. Ne ayaka ko utiliser likango moko pe kaka ya papi. Donc vengeance quoi. Po mais Evi pas dans vengeance hein. Oh mais vengeance ngwana avenger papa. Avenger bolingo na ye oyo ekenda na papi mboma nda yake na luki mwasi likango moko papi mboma ayebisi abi bengaye bosala video ngana filmer ali mwasi wana pe likango wana pe afilma papi mboma bongo nde tozwaka ya papi etolo mo ekotaka na internet ako baleke tu bakoma bwaka après wana avanger papi mboma pona eloko wana allez la sœur Karine aya bandi ko défendre papi mboma azandi ko finga sikoyo Evi défendre papi mboma insultant Evi que oza musutu machin bandi ko excuser déjà déjà c'est le langage moko déjà moto finganga musutu sikoyo tango ngana o mituni siko question binga bakizengi tango ngana mituni no question liboso gaso achoko comment moto azali incapable même il y a pénétrer dans un incapable pas dans mon souto mais yo siko obote lié aboti si au mwana et puis comment on étape pour bana nini asali passer rattraper bango même la conscience vraiment moto yo fingi matin midi soir au saleli ye be mission au matisi ye na miniature ke nezonga lokwa problème aye ya bali yo son gigolo et puis yo zolo ba keti bo bala na rawana eza po yo mto bimisaka mbongo eza moral nini yo pesa na bana yo dépassa pona mibali eza moral nini yo pesa na fula mibali ngana longola mobali poto na ene ki chassa na futele billet eza moral nini yo pe c'est pas ya bana na biso ya basi que mobali ya roki ozala wana azana eloko te il faut ebisa par contre bandeko na biso bo travailler yo moral nini ozo na ngoyo yebisa bandeko na biso basi bana na biso ke nde boza wana il faut bozala mais non comprendre te sœur na biso oyo na biso yo naoki nzoto malili moko naoki na soni ya kombo ya bato ya mokonzi wana semblerait-il que ezaka kombo papa moko général moko boya kufa naoki soni général Nzimbi kufoka komona mwana ba bêtise général Mayele général basé belé général bakufa belé okoka ba kombo na bango na ba bêtise sauf que ya général Mokonzi nde ezo matin midi soir ta ba général oyo kanyama to ba kombo na ba bêtise mais pourquoi ka ya Mokonzi zo sambwa ka boy et ça la passe lelo mobali yango wana yo finga ki lobi lelo aye e banene na proposer balanga pe na otuna likambango et puis yo bangam na bimisa mo e bana ngapo mna ngiza e bandaki ndenge nini yo lo balanga e bandaki ndenge nini mama bon peut-être tant on a découvert que Mosuto ezate allez à proposer bon truc après atie mbongo balanga yel mobali pa bon nga dina nga occasion ba tielinga mbongo na balanga na chebi et alors ba tielo ballon poteau vide gardez ça dans son c'est ça dans son tête toi fouté donc a-t-il un tranquille les lots bana mwana est-ce que au jour matière et pas ya papa ya mwana na yo
te matière et bibalo pas noko donc on begi noko mbali lo bosole on doit enregistrer matière allez bazo bonde la ope koto abi pe bi ala ba prévenir so de matière alors ala ba prévenir so tina ba snap asali ba capture na ba TikTok a aussi là ba capture partout famille ngo pe ba ozwa ta famille ngo ta internet té batalaka bango ba osango best ndeni famille famille kota famille e balaki te famille ayaka so famille balaki famille komaka na un mois so famille bimisa mbongo famille salaki ba réunion papa muta ko sauter so famille chai maele na oketo sangide tozawa photo sa ata ba peso mbongo na nute mais to sangana po yamsi fo bala babuma batana bango na yo sérieux pour ma wana ça basa ba programme po esimba c'est ça toke na famille ya mwasi ya yams to mema bakazi masanga to sala boye to beta kinzo disco so famille ezana ena problème wana te et ça et bala bioté et bana on a tina te ba perdre pe le route ba monika auto banda o mona na TV na mibali nyonso sala yango to continue ba making of et bon maman Charlotte maman na ya benga peki siti ya limbi a benga en plein live mona tika kata émission za papa mwana o bosola na privé mona habité nga na on salela ngo matière maman faut tangisa bana et ça pour ma très important classe moni makambo et là ça marque classe ya té moi na intégrité pour ce classe ezaki moni makambo so ila biso mayela bo moto muté joueur yana makambo so ila biso awe mona maki awe makamba classe muté singa oui classe est important parce que classe né là qui sabiso babanda Mkolombo tete wana classe wana bo moto te wana classe et loba jamais content de boko liboso mukolo ba bonjour verbalement comme ça mais kotia lo boko boso mukolo a tché voilà donc wana classe classe ezo comme en place mo classe il faut agir donc même si il faut n'attendre soko la muki tu dois saluer tout le monde c'est pas la maison c'est l'école. Toi, tu ne salues pas les gens. Voilà. C'est l'école, c'est pas la maison. Mais aujourd'hui, apparemment, notre sœur... Saratola TV. C'est normal, on a senti au maman le bas mutema. Maman soit le quoi les kiné, soit les mukolo moué. Nous tournons sur le premier temps, c'est bien. Papa n'est pas né en Afrique, mais tu es africain. Papa, en fait, tu es africaine d'origine congolaise. Non. Leo ya no libala uvanda no lala no fele otoka maiko kota toilette no kwa na filme. Et c'est pélisso te faut y aller sous epananga. Toi, tu crois que les Congolais, les Africains, ils ont besoin de poto, beba, parents ont respect parce que imposer culture africaine na banana bango, imposer éducation africaine na banana bango. Oui, qui batma bande babuga, batara, na bitu zali, otana boga bof. En Afrique, Allah c'est le frère de papa. C'est son cousin. Cousin, ça veut dire c'est pas indispensable, ok? Oui, bingaye, premier jour quand na mona yo, premier jour na mona yo, na comprenez que ça bololé. Sans mouton et bisanga, sans fongola mounoko. Attendez yo télémela grâce na luna. Ceux qui va salir bolobi, papa ne dit rien, c'est moi qui dis. Mais oui. Vous allez faire ça. Bana bazola. Comment on a dit quand on l'a mouki, on dit mais changer ma vie, on dit mais changer non. J'avais parlé avec toi. C'est de la dictature. Bakebi okasi nzamba pambo li bongo lolenge na mwa basala na bio. Bito pe nzamba pambo ebiso na bisenga singa papa na nini ko. To bando continuer na bisenga singa baninga ba so organiser. Ani akotisa bana quelque chose na mutu.
pour bana ba respecter ngate. C'est depuis l'Europe. Bana o babeba. Moi no ba para ba tangi sabi bon, ndé na ki otanga besoin na sisi na royo son sanon mo Minerval. Ba para ba cause non. Non, moi ya on a lobby. Moi na prometteur na yo son sanon Minerval. Eza langue na yo. Français c'est pas eza langue na ote. Langue neza lingala. Il faut le balingala. Saratola TV. Merci beaucoup. Nous sommes de retour na plateau Moussousou. Wana bouti kolanda film kitoko l'éducation ezo le kana chaîne à Belleville télévision et ce olingota la peine intégralité premier épisode deuxième bokene na lombango na chaîne à Belleville TV kuna ndebi pa wapi bokolanda intégralité à film oyo en tout cas to changer plateau parce que nous sommes en Afrique courant kokende rozonga bikende bizonga et puis mbula peso beta toza na saison de pluie mbula zobeta anytime en Afrique précisément na Congo Kinshasa so mbula beti créera moi ba dégâts ba kutonda ba mai ba courant ba kataka et tout voilà pourquoi tozongi na plateau na biso ninga Palestine noko yams maloba mboka na yo. Non, comme je disais, il faut tout tangi sabana. Tout tangi sabana parce que moi na so tangi ta ozana subasmate. Subasmate. Subasme ezate mama Sara. Ngai no yoka non je le roi ndeko non lingana takine été parce que bango bazaka soko lobi na ye mutukuta lobi na ye kaka conseil ayo finga muinda so ni na miniature na wana abandi finga voilà abi miniature mi soupasi des mamans le bien arrogance donc moi je suis pas là pour insulter ni pour n'assaler adversaire nanga. Karine c'est une sœur pour moi, je crois, je sais pas si elle est déjà dans les 36 ans 40 ans donc voilà passé 40 passés. Oh là là, Akoliro, ok. Mais comment il Akoli maintenant une maturité, boy? Maturité. C'est ça le problème. C'est moi à 19 ans. Tu dois faire l'effort, Karine. Tu dois faire l'effort et comprendre que hier, Ozaki, maman, t'es le lot comme maman. Ouais. Et puis quand tu te dis que il faut na répondre mon balinanga o to balanana ye otalate eloko ezo sangisa bino po abenga yo mama mobali na ye babenga yo vraiment moi si na ye za mwana l'enfant comment ozo calculer ngoti ngana o mituna ba question pourquoi ozo chat et puis mwana na okola les émissions restent et tikala et puis oyeba ke mama nga na ofinga papa nanga et tikala et puis est-ce que na modèle oyo o sala démarche oyo ya akaboni na papa ya mwana na ye mobali wa balaki ye abanjo démarrer bon internet. Est-ce que mibali musuba yo balai? Point d'interrogation hein. Parce que mobali nyo sa komi na méfiance. Arogo koma pena posa alinga posa mwasi kitoko. Abala yo pe. Mais a calculer déjà sort na ye, ça sort à Evi. Sort à mobali wa bala Karine après. Et ça sort à Evi. Parce que to ko ba bon, a finga bango peut-être pour ba ex na ka bongo. Mais oza ex na ye na papa ya mwana. Donc soyi déjà asali ex na papa ya mwana boye. Yosko oye atoboti bana misato. OK no. Atoboti Yesu. Respect zate. Respect zate. Donc toke ko banga ko mona ke azo finga aka mibali oyo peut-être pour aza ex na bali mais papa mwana aza na ba réserve. Mais par contre azo finga e maintenant ba deux poids deux mesures na idée azongela bolingo. Parce que là, bolingo a Evi. Oui, sa façon de parler, ça bolingo a Evi. Mais Azande immature et puis Aza non instruite. Exactement. Exactement. Éducation zate. Biso ebisa biso biso. So on a besoin et loko wana. Même na vie des couples, au sentir que ça mabe. Humilie-toi, esquisse-toi et puis c'est fini. Et puis biso ebisa biso babi l'homme n'a pas tort. Ben ça biso bongo. Et puis OK au finga non seulement Evi azo finga na mwasi o ayoki Evi azo bimanae na ba noko et puis na mama ya mwasi wana na mama ya mwasi ya mbanda na ye a fait a quoi famille mbanda miniature non c'est du bêtise et la bêtise mon o biso to yo ka ngo to sola ngo mais ça ba to musuba o sola ngo te ba to musuba o tala ba o lobelo o te ba o yo kaka ba o yo ka nini na motema. Or, c'est la culture qui vit à danger. C'est ça ce qui fait mal. C'est la culture qui mboka na biso. Tant que je finga, obandio lo bake Nathalie neti vidéo mo abanda ko côté la papi mo pas finga Evi.
que yo na evi bo sangani pour détruire papi mboma yo za terrasser talana no langage omoni etolo monde nini ya papi mboma est-ce que yo sikoyo na niveau etolo mo oyo wa terrasser ton na mobali na yo wana ya boy mais attends comment cause atana kilo s'il vous plaît et ben langage mususu zo tenir on peut tenir langage au thé mais pourquoi on zo tenir en haut quand même on doit être conscient maman ça fait très mal ça fait très mal makamboyo Karine moi j'ai pas de leçon morale au PSA parce que vous en a place au changoté oui vous en a place au changoté mais se rendre compte il y a avenir il y a moi ah oui ma sœur tu souhaitais que moi na kufa tu souhaitais azana bon parce que nous sommes des parents ouais to linga to mona mwana ndenga zokola mais tanga zokola eloko biso to koloba ndeko nanga Karine eloko ngana koloba ndeko nanga Karine mwana oyo akorapela makambo lobi ezana makambo to regrettaka auto salaki il y a 10 ans passé les auto regretté ezana ndenge peka to sala boye lelo za dans les 46 donc dans aux dans les quarantaines déjà donc dans 20 ans moi na evia okoma na 20 ans yo okoma dans les soixantaines so nzamba robatela ma Charlotte à Rosala moi na ba de retour na ma Charlotte mais pourquoi tu étais là au interdit ça maman ça makambo maman Charlotte Rosa un argument yebisa ya bi na yebisa ka na pekisa ka yi so chete mekende na internet luka série ane ou papa na yo oka voana nga te papa tout ça en pause comment un enfant en pleine émission, une émission aux autres citoyens bateau, aux autres citoyens belle famille, aux autres citoyens ton mari et ta mère, un appel privé, tu fais passer la voix de ta mère dans les médias. Non, c'est dit, il n'y a pas de vie privée chez elle. Ouais. C'est maman qui t'a les médias. Je comprends. Mais il n'y a pas de vie privée, en fait, maman. La famille est sacrée. En fait, chez nous, les Bantous, nous vivons pas avec la famille restreinte, en fait. Chez nous, nous vivons avec la famille élargie. Par contre, les Occidentaux, moi, à ma maison, je vis avec mon mari et mes enfants, c'est fini. On comprend? Mais chez nous, le Bantou, tu vivras dans la famille élargie. C'est-à-dire, tranquille. Donc, cela veut dire que la famille est sacrée. Quand tu te permets de faire ce genre de choses pour dire que n'a exposé maman, n'a exposé noko, n'a exposé tant exposé noko, j'ai exposé koko ya mwana na yo. Tant j'ai exposé grand frère ya mobile na yo, j'ai exposé papa kulutu ya mwana na yo. Exposé koko ya mwana côté maternel, ou exposé koko ya mwana côté donc, ou exposé famille mobimba, olinga mwana wana ya mwasi wana alanda vie oyo sala lobby internet. Est-ce que moi on est d'accord? C'est ça. Et ça va langage musuba lo barango li soute surtout comme parents. To comme on se rendre compte il y a avenue. Et ça va acte mususu to c'est un droit reposer parce que toi des parents. Ba parents. Mara mususu to sala na idée que ezagi ngamoko na no sala ngo na minute je responsabilise ma famille, mes enfants. Na ba acte mususu non poser lelo et puis le baka makambo yo sala tina troisième génération no ko futango. On doit être conscient on ngana futsa bana ngani après troisième génération parce que ngana la première génération, deuxième, troisième, donc quatrième génération à part nga. Ya bana nanga. Donc bana nanga, bana ya bana nanga na ba koko ya bana nanga. Ba vivre makambo ngana on sala. Alors non poser ba acte nini pas bon pour bango baza la victime té. Ah ouais. C'est ça le problème. Karine, personnellement, je n'ai pas de leçon morale à te donner. En tout cas, ça personnellement, mon banga et bemba mari mi sambuta la tina morga qui a filmé. Makamo nyonso mwana no akotala yango. Est-ce que vous se rendre compte que au bébé ça image ya mwana na yo sans se rendre compte ma sœur? Oui, au bébé ça parce que au monde to zarabonde to kola ba finga biso makamba parent na biso basala. Exactement. Eh longwa kuna yo kutu mama na wazara kotika nzoto ne libanda mama na kutu asalaka aote donc aote que la génération na est opprobre. Ezaka moi avantage parce que moi bon en fait je dirais pas les avantages ils a sauf que moi botami na poto mais azaka na communauté congolaise. Voilà.
Kuboto mana poto lobelo te. Bana poto ebi ke bayoka anglais. Bayoka lingala. Bana nyonso babota mana poto. Bayoka lingala pourquoi entourage na bango ezali balingala phone. Ba parents na bango ndako baloba lingala. Ba camarade ya mama baloba lingala. Ngo moni bana poto bayoka lingala misu pe baloba ka misu bakoko loba te. Ah Karine. Bon, il n'y a pas d'avantage aux autres trouver à venir à moi sans le savoir parce que moi na yé moko pendinga okinde wana akoma place moko boye même mobali obanga ina oba la yé na pasi tellement banga parce que maman na yé so na s'aventurer na mwana na yé a oublier matière a ozwanga matière a calculer te que makambo ya zoloba eza jeunesse après dans 20 30 ans aussi il y a ça sur la jeunesse to vivre na Karine déjà ça fait presque 10 ans la ligne ba maman tout ça sur la ligne jeunesse voilà dépassé 25 ans nous vous avez déjà ba maman donc Karine to atina mutu na ke ba bêtise na yo azo sala to vivre nango déjà au-delà de 10 ans donc ton ego quand on dirait bon ça délire moi une année l'autre ça dans les plus de 10 ans. Donc, tant que tu calcules que ça a 12 ans, c'est possible que ça a 40 ans. Aussi longtemps que Karine a envie. Ah, ok, nango. Oui, bah, pédé, moussoussou, excusez-moi. Bah, pédé, oh, tout le monde a bon temps, bah, non, bah, miqueto, bah, mi bali na bango, bah, pédé, bah, mon a bango, ah, bon, bah, non, bien, bah, non, bilingue. Parce que, imaginez que vous avez pédé, mon robot, à faner déjà. Pédé. Avec ce qu'on a coconné, neti, grâce, Wazagi pédale à Zonga Mobali. Ouais, Dieu merci. Hein. Ana quand même na mwana ya bota. Mwana ana azamona mobali. Aozabe na posa za na mwasi. Tanga ozana na mwasi akobota bakoko. Bakoko ana de metoke baza 9. Koko na bonga mobali za grâce. Yango na epsa grâce jour on a changé et lobeli na yoko ma lobalo wa mobali. Ça l'effort adapté. Ça l'effort. Tango bakoko loba otala internet lo batali mais okoko na so tango zaki jeune. Oyebisa bango nazaki na libungi mais Dieu merci lelo nazonga le bomoni nga boye. Oli ozalaka na koloba wana na kipede wana ezana kalelo wana ngome ko lobeza kaka bakoko no bozana moi confusion. C'est ça avec Karine. Donc ce qui a changé, il faut ça le faire fort à l'obake na supprimer YouTube où existait. Mais est-ce que YouTube on peut ça la sur supprimer et quelle ba vidéo non? Et que mais ba oh ce qu'on est pas habitué qui était pour ba vidéo na e ba kata ba tchala ba page ba kata ba tchala ba TikTok donc eza so ya supprimer moi na ti vidéo o azo sala o so ka bi ba otobongisi na mobile ngo a supprimer eza na TikTok déjà ba bazwa ki eza na ba page eza na ba YouTube ba bato au rendre moi un mauvais service en fait. Ouais ouais. Au rendre moi un mauvais service ma sœur. Que personne ne te trompe. Donc vous allez vraiment consciente de ma rambo sala. Ouais. Vous allez vraiment consciente de ma rambo sala. Ngana ni lo no lo bate Karine. Nana leçon peut sortir. Voilà. Et puis aujourd'hui à internet au sabiso. Linga mobile non tranquille. Aujourd'hui à internet au sabiso que Feli nani mobile néon wa kala. Feli ko? Feli a komelie tozongana. Aujourd'hui ngocha mobile na ona panique mona ke so na tiki ba ex ba ozongela. Yema wa créer faux compte wana. Yomoko se faire suivre yomoko aller aujourd'hui ba capture au sur internet. Oye la biso total ate. Oye la biso po via tala. Moko evina mutu na ye parce que ngana mobali evina mutu na ye tala master moko ebisanga masara wana na ebité so akenda tono benge papa chéri tu vas na tout en marche mon tu vas na matonge ebisanga mon cher l'homme peut aller même s'endetter na banque na seul but ka pour accoucher na mwasi wana oui soka bige ngai idée na ngai petit o ndaza na revarailler donc a aucun na petit banio même na banque aya impressionné yo suka kaka abimana yo voilà donc déjà na mutu na ngai na calculer na ngai lo moko eloko oyo evi asalaka papi mboma ezaka vengeance par rapport à moi sina même eloko oyo evi asali Karine Mokonzi eza vengeance par rapport à moi sina continuera ko finga donc c'est tout à fait normal mais est-ce que Karine on se rend compte que azaki na mibali avant au biso to ebité va ba ex na le loto yebi ke azana ba ex oyo azana mibali ebele même ya bata TV au biso to yebité mais ye a yebi na ba mécène oh ya yebi ce que mobali ni ngwa kolinga bon abalaki na nuté ya ngwana azaki na mobali mito akomi sikoyo ndumba officieusement
Pourquoi j'ai dit ça? Parce que Azaki Ndumba moko mon dépend sur balobaka moi sur abali non taza Ndumba. Tu sais que maman tata moi c'est mon no bengi ma Ndumba. A kuté ko kufa. Donc to benga bango Ndumba parce que abali non tebe ya balaki a divorcé a zongi susu moi c'est Ndumba. Donc officiellement to confirmer que Karina Ndumba. Karina Ndumba parce que moi si nyonso surtout africain en tout cas arrive à Kazana mobali yanda. Mais pour na nini Karina sala effort wana te. Ozoki mbongo yo balisa obala mobali. Apo silis na mobali simbité o keina yo tranquille. Tranquille. Karine mo. Comment famille mo konzo ko fingisa moi c'est pour. Et puis na yo ka on dirait que azaka moi na maman yakana. Azaka moi na maman yakana. Mais famille, bango moko ba fils biologique. Papa est bandité. Ba pour ni ba fils biologique ba c'est décidé ba bebisa réputation comme papa na biso. Longola kombo papa na biso. Non, longola kombo ya papa na biso c'est clair. To boyi parce que on ridiculiser biso tout ça ba mokondi. Et ba tiki ya s'inventer na kombo ya famille na bango. Pour que vous en parlez, monsieur Salobao, et Azolinga Zongelanga, et vie tout, et vie seconde place à Zabuna jusqu'au panique. Or, et vie ni chaud, ni froid, parce qu'ils arrivent à Jean Soya et au salon. À réussir au salon, et puis les conséquences à insulte. Preuve à vengeance, c'est ça, Henrietta. Et puis, si on est à Zawana, moi, on a retenu la histoire, à la place, papa va vous taquer, va botanga. Voilà. On comprend. Moi, on a retenu la papa n'est pas vengeance, on a fruit à vengeance. Voilà. On comprend. On a fruit à vengeance. Maman finga papa yaka rejoindre idée. Maman a chésé mi abali maman na idée à venger maman. On a fruit à vengeance. Bon ça la moi on a nini. Ah. Ma ouais. Mais ba ne belé ba botami na vengeance. Si j'ai le comme ligne de quoi moi si mais ba c'est belé ba finga mibali ba botsa ba on a banko ba sundola bana si bana ba botama na ba vengeance et tu au ligne est-ce que moi ça mobala niveau nanga est-ce que mobala niveau nanga mobala niveau nanga bien mobala bi ah petit on tala bana ngabou ah petit on la xaïga ah oli ali na sa motema yango na lobaka na bande nanga basi ne sous-estime jamais l'homme. Il ne faut jamais. Mobali a olingo na nzela loba na tonton s'il te plaît naza occupé. Soka insister yebisa ye salaka ngana en tout cas na yebisa basi bongo. Yebisa mobali wana boy. So ngana olingo yebisa nga boy. Ah salaka neti mos na wana sko mobali mso olinga awa yebisa mobali naza occupé et salinde. Voilà. Ngana yebisa ka basi bongo. Donc mobali ye moko a comprendre que ah na mito a comme le roi neti mos na sko mobali mota linga balinga mos na. Jamais. Ce que tant c'est bon et rappeler à comprendre que c'est simple. Au lieu de finir mobali alors wana ni ta sabatu mabeta ni boyer le lendemain dépend de Dieu pas de toi ni de nous. Ça la prudente na ba propos na yo ma sœur. Tala lelo yo na fruit à vengeance clair net to na fruit à vengeance ezali moi na ya Karine Mokonzi. Moi na Karine na Evi bazali ba fruit aza fruit à vengeance. C'est clair. Voilà. Merci beaucoup Noroyam Ska na mambo etali ba couple na epte so Rolanda qui porte-parole ya Kofi Olomide ya bolingwa Kofi na Cindy. Tomoni Laurent Sokoko asali ba scandale ko traité maman Ali a démonté maman B. Maman Ali a yaza madame Olomide te madame Olomide eza Cindy. Non. Il y a Laurent Sokoko. D'ailleurs, moi je parle de Kofi d'une manière positive. Mais Dimanche Oyo et Kinamabe. Ouais. Dimanche Oyo et Kinamabe. Kofi a un camarade de papa Abisso. Kofi venait chez nous à la maison. Ok. Chez mon papa. Il fit l'ami de mon papa. Kofi Olomide. En ayant un palin, des bras dans la colle, il y a un ami qui au monde a soigné. Ah, mais ça, tu as boire Abisso du colo. Kofi Olomide chez nous dans Royal. Dans le Befou numéro 11. Je connais mieux Kofi. En fait, je ne dirais pas que je connais mieux Kofi. Je connaissais Kofi quand j'étais petit parce que papa Kofi a 8 ans. Grand frère Nabsoa Liboso a 11 ans. On a 3e. Il a 8 ans. Et c'est là, papa Nabsoa a musique Kaya Kofi.
Kaka ya Kofi. Aïe peut être fanatique ya Kofi et puis fanatique ya Masanaï. Voilà. Mais vie a trébuché dans ma Belé. Après, je sais pas, j'aime Kofi, j'aime sa musique. Les lots Kofi a icône, il y a Afrique, icône vivant, il y a musique, il y a Mboka Nabiso. Mais je me pose des questions. Kofi a réussi à maîtriser son orchestre pendant 33 ans, c'est 34 ans. Comment Kofi n'arrive pas non plus à maîtriser son foyer de 21 ans? C'est ça ce qui me fait mal. Par contre, et là où il y a une maîtrise à maîtriser les orchestres parce qu'il y a une éducation différente. Voilà. On a des arabes, moi pas si. On a encadré 50 personnes, on a une éducation à Ndagonabang. On a un misère, on a des bébés. Et pour là, vivre dans Balabala, vivre dans l'équipe Bongo. Aïe, pas na yo, faut ça y conduite na yo. Au réussir Bango pendant 33 ans. Mais comment Kofi n'arrive pas à maîtriser Bano Yemoko Aboti? Bano Yemoto Apesi Bango éducation. C'est ça ce qui fait mal. Maman, est-ce que tant que Kofi a Kabouana Rana maman ba minou maquiller les arts internet? Kofi pour aller sur Kabouanina maman Alia, il faut maquiller les arts. C'est ça. J'aime trop Kofi Olomide, mais moi je défends des femmes. Que personne ne te trompe. Moi, je défends les femmes. En tout cas, mon bali attend à mon Azan a raison. Mais Ngaponanga, Basi Bazalaka, inoffensif. Ouais. Je suis fanatique à Kofi Olomide. J'ai été sollicité même à être porte-parole de Kofi Olomide. Ok. Ouais. Donc, je suis fanatique. Je maîtrise bien affaires culturelles, affaires artistiques de Kofi Olomide. 2 fois successifs, Nanda Kofi Olomide, Yams. Je parlais avec Kofi Olomide il n'y a pas trop longtemps dans le téléphone pour nos maramboyo. Mais c'était vite fait quoi. Dans le téléphone, il y a aussi là, pas appel normal. Na WhatsApp, bien sûr que oui. Mais on a au cas où on a déploré en fait des comportements à vie dans la ligne à Yomingi Mopao. Vieux, on a déjà dans le septantaine. Et via âge, aux ans où on a tant moulaï makasiam sous, soki mzamba bia batelo moulaï makasiam sous 50 ans ou 30 ans sur na mokili pour ça à 120 ans. Mais aux ans la mémoire aux ans en souci côté, force aux ans en les sauter. Mais comment tu peux accepter bah na yoba les na TV, bah fingara. Si on a biso sindio azape mwasi na yo. Bien sûr que to loba makambo avina ote au kaboni na maman na biso alia. On ne refuse pas. Didi Stone demeure ta fille pour l'éternité. L'histoire te vie en Nzambe yebi que Didi Stone aza fouille à Kofi Olomide. Ngala nanda message à Kofi Olomide à lobby clair à lobby, peu importe la circonstance, marambonyo so ezoya na vie nanga na foyer nanga, ne parlez pas mal de Didi Stone Olomide. Ne parlez pas agressivement à Didi Stone. Ne parlez pas machin à ma fille. Elle est ma fille, elle restera ma fille. Didi Stone c'est mon sang. Kofi Olomide motalobango. Mais pourquoi il n'arrive pas? Pourquoi il n'arrive pas à prendre son téléphone? Sarah Lobby, allô Didi Stone. C'est moi ton père, Kofi Olomide. Ce qui est lo yubayebi yo Didi Stone, c'est parce que moi j'avais accepté. Nabouaki yo Didi Stone del Pirlo, Mourinho, c'est James. Nabouaki binobongo, vous êtes mes enfants. Arrêtez ça. Tu sais pas d'où je viens avec votre maman. Didi Stone dans les 24 ans, dans les 23 ans, 24 ans, quelque chose comme ça. Relation à maman Nabisona Kofi Olomide Alia. Et ça trop longtemps avant même Didi Stone na Mokili. Comment Didi Stone encore maîtriser na maman Alia, na Kofi Olomide en même temps. Et puis mon temps Koko Lubazate. Ça fait très mal. Maman, Nabisona naza na ba exemple belé à Kofi na landa ya Osakanati. Mais na olingate naza na ba exemple to na zoa na copier vie à Kofi Oyo. Je regrette quelque chose, bon, je ne dirais pas je regrette parce que c'est la vie, mais j'ai quelque chose en moi au Norobar qui n'a encore salaté, mais par erreur. S'il faut le dire aujourd'hui, j'assume mes erreurs, mais dans le bâté que Kofi Olomide a ça la erreur parce que Kofi Olomide il est vieux que moi. Il est conscient. Maman, minou akinda wapi, minou, moi na mora Kofi Olomide, minou tomba kabwana maman na ye, Kofi kabwana maman minou, en aucun jour, minou azali ti le lo azabo moya kufata azali. Est-ce que les gars na TV pour aloba ke Kofi Olomide maman na biso machin.
Mais pourquoi Didi Stone le fait? Parce que papa a l'accès à Didi Stone qui a une mingi. Papa Zaki est injuste en fait, avec voilà, tous les enfants. Avec tous les enfants. C'est ça, c'est un défaut. Bah, parents, boti ga kosala ben injustice parce que banana nyoso ba uti na mukongo na yo. Ngai moko na ba préférence na yebi ke na bana nga o nyonso en tout cas yena linga mingi. Mais na audio yebi sa bango te que j'aime beaucoup votre frère que vous. Non. Et logo est salaka, bon, c'est l'histoire, il y a Bible, mais logo est salaka, ma frère, il y a Joseph, Bateka, Joseph Yangoana. Jalousie. Parce que va comprendre que papa a la discussion qu'il y a l'ingara mingi. Donc ce va kanginda ku olia tu na ba no so ba koki ya tu na ga Joseph Akoti. Petit à petit, on va comprendre que notre papa, il a boti biso no mais biso linga biso te poani. Bien sûr que c'était l'histoire où ils allaient bongo, ils allaient sur Zaka planifier planning en Zambie. Mais Kofi Olomide, il était injuste avec ses enfants. Non mais tu n'auras question mon corps. Est-ce que Rocky, est-ce que anamona mo musu souper na bosani komone bref Kofi za na bana belé otoyoka kaka bana ba oyo bazwa valeur na monde na miso Kofi za Didi Stone Sir James Rolls na Del Piolo tozan Sir James Rolls ya salle tozan la Del Piolo kuna et puis tozan na Didi Stone star mannequin na monde au Kofi a revaloriser sans se rendre compte que n'a pas na minou bon minou yo payaka aux autres modélistes bon bilambo vraiment ça minou parler aussi des minous. Est-ce que Kofi a parlé aussi des Rocky? Est-ce que Kofi a parlé de ses enfants rien que pour ses 3 enfants parce qu'il y a plus na bolingo kaka ya bana ya maman Ali. Kofi adore Didi Stone. Voilà. Ali la bana na ye makasi injustement aussi. En tout cas passez-moi les termes. Ouais, ça bien mais c'est injuste. C'est injuste. En tout cas, l'ingai bana y wana misatu makasi pas linga bango mingi mais c'était injuste parce que ce que ça qui juste webi promesa ki nini longa linga yezala parce que mamudide au salo webi que soit ki minu engeza somo engeza catastrophe. Tu sais pourquoi engeza catastrophe? Parce que maman Alia tango aye na bolingwa Kofi Olomide tango Kofi alingi maman Alia maman ba minu azaki na ndako. L'histoire retiendra ça. Maman ba minu azaki na ndako. Minou azaki na katanda kuna papa na maman mais c'est fait que maman na minou na mon pa osimbi souté maman ba minou aki ba remplacé par mère na biso Alia. Famille voté au départ tout était bon maman Oufa ba vie tout ba Joniko ba tout ba Sandra Kazadi na biso tout le monde était d'accord. Pourquoi aujourd'hui tout le monde est contre Alia? Pourquoi? Parce que sa relation totongaki mais après chacun a son point. Mon s'est retiré. C'est ça. Et puis, on a eu sa sœur, on a Cindy. Place aux autres, au linga, au samarambo, salawana. Bon, dans le bateau, il y a un mois retard pour confier à Komi na 70 ans. Parce que tout peut changer. Confier à Kabano, peut s'y quoi, le plus en plus, mon bal est au col, à Komarana pour s'abasser pour se régénérer. Si on a Cindy avec beaucoup de respect, ça m'a vie, n'a bien prouvé, mais bon, tiens, mon internet, il y a un auto au bétail. Kosala, maman Ali a adversaire na oté. Kosala bana ya Kofi wana ba adversaire na oté. Oyembi nzembo na omoko boye obité ofuna kata place au na tchangolo kwa jeton. Oyezo le kana lopanga ba voisin Italie nani. Non, on n'a pas besoin de ça. Toi on a besoin yo beta musique. Oya na musique et pas Kofi. Oya lokola musicien et pas Kofi Olomide. C'est on nga Cindy na linga ko mingi. Nga na Kofi fi en fait. Na fanatique à Kofi et puis via tala ka émission nanga. Via mingi. Via bengo. Na yebisi na ta numéro avi. To so na communiquer na yebisi. Ebela liboso yebiso. Vraiment koloba na Cindy bongo te quoi vraiment. Te fona lobane. Te vie. Bana tala Didi Stone. Mais Cindy via olala te. Via olala wapi? Po oleka wapi? Po so acheka we. Tikanga. Via. Momi vie AGK. Didi école kala wata ba bebani nde makamto mona o ba bongisa na bango po Kofi afana Didi ba bongisa akaka mais siko vie na ba moment o na ba âge vie akomi nango Cindy akima yake nda kola na salon ya za mututi non mama Sarah ve na biso Kofi Olomide aza na carrière monene Kofi aza leader de Seni Kofi a beti album et ratati. Les gens de Gandhi montent dans mon on dirait et que na moi malembe.
Tu as la musique à Kofi Malem Benasima, paradis quoi la musique ça et musique monsieur Zaki Bimi nango, bat ba qui mais etikali. Bat ba comme yo comme Malem voilà. Kofi Aza légende. Kofi Aza na ba leçon morale après ça ba te belé na banzembo na ye. Ko biso to na makambe belé to retenu on a kombo Kofi Olomide. Ah Kofi Olomide a yemba place moneta yemba nzembo moka yemba ya na bosa nzembo wa uto yemba dernièrement na ba mo pa o sagozi sombela en Afrique place morale ba tout ça la musala pour tous wambongo nga en fait nga za ba leçon morale à Kofi ebeli. OK. Muto loba ke kuta kufa na mabete c'est Kofi Olomide. Nde koma peke bato ba koma so muta kufi me ba pesa témoignage na mabe ezati. Kofi Olomide a pesi bato ebeli ba leçon morale. Mais comme elle n'arrive pas à gérer sa propre fille, foyer na moko azo kokate, ni loko na oyoka pasi. Sor nanga Cindy. En aucun jour du Diston, en aucun jour Saint James, en aucun jour Baroki Baminou Baroloma Banaviona. Voilà. Barotika la ka Banaviona. Bano pe ozobota na vie, baosala ka baleki. Abotinande. Tin. Abotinande. Abota karaté pour mon vidéo mo na aéroport à la Tebakakia na Zemi. Ouais. Maman passe ça. En tout cas, ils appellent bien maman passe en tout cas. OK. Et c'est on a Cindy. Tika. Concentre-toi plus dans combo à Kofi Olomide. Tika ba combo ya tika obo ki bana ba jeton. Ba bana na yo. Babi ya soki olingile kya banga yo. Omi bangisa. Tala didia komiti na niveau ya obenga e pétasse bordel parce que omi bangisi. Parce que oyomoko omi peut ça respecter. O gagner de Kofi. Pourquoi et kokite? O sa bombana nani? Ali a rappelé na poto libale kufa. Faisons l'effort et rebondissons sur Nanga Cindy. Je t'aime beaucoup dans le Mingi. J'ai eu toujours le temps de te défendre comme une valeur, comme une belle voix africaine, féminine en tout cas. Ça l'effort au bimana ba bêtiso. Ngana ebi oza mutaba silence na ebité ka sur les réseaux sociaux on peut sur via permettre au ça et la mona qui. Té azuba pété. Té ata azuba pété elle n'a pas droit. Té ba pété PC droit. Non maman, moto nyonso kana arrogance c'était le roi nazaki liki mamba ko misinga sergent na sa makamu na ndenge na ngakaka ndeka buya ko me otambola ka sens cynique. Nzela sens normal ya ngo polele mais yo préféré otambola ka sens cynique. Wane komi pété komi de arrogance komi de lo lendo lo fundu. Ouais. Oui, ça là, si on a besoin d'aller l'endo na le fond. Parce qu'on a déjà dans moto yo, bato nyonso balinga ba kraka ba se belé. Désolé, kanalo panga ba voisin. Yango on a ndenze mbisi makambo. Te eza wana tena o nzembo dibala. Au sujet na biso et comme sujet à dissertation à toute la nation. Moto na moto zoli na sani na ye yozo tala sani na po anini. Na nzembo awa oye ko balanga na sengi. Okobo manga ipamba voilà nzembo bali na yo nga moto na linga kiete. Pourquoi au wa nzembo wana? Et puis Kofi d'abord na kama pa basola raté. Cindy a salé dans mon vidéo. Le bon mon aka kezaka po bois qu'il ande ali ya jeton parce que pour temps normal à ko yimba nzembo karma pas parce que ça karma pas to beta nzembo moko biso tout Caligula to comprenez que au lo bana Kofi Olomide akata mwana batu kolo vous comprenez mais tant ou karma pas yembeli Kofi bonga bois qu'il ba jeton nous tous on était contre biso ba fanatique à Kofi tous aki contre nzembo wana et comment Cindy l'ami de mon ami est mon ami l'ennemi de mon ennemi est mon ennemi. Mais comment yon a signé Kofi oui c'est on a besoin signer ça consciente ayebi que karma pas na Kofi ba so la raté ba binemi mais comment yo cause yo moi si nanga na zalana yo ça dit ngai na yo égal à 1 et tu te permets rejoindre Nzembo ya infiltre ko ça na kata ndako nanga et puis pour voir que la maman bana nanga ba jeton tu as tapé à côté la fête ba estimo to zakanango et pas na yo ça l'effort tout perdre en côté. Et vous avez quelque chose de bon. Aussi à Kofi Olomide. En tout cas, moi je t'aime beaucoup. Et puis il y a Laurent Soukoko. Vieux, il y a Laurent Soukoko. S'il vous plaît. Tout type abordé. Il y a Laurent Soukoko. Je ne veux pas aller trop loin. S'il vous plaît, mon vieux. Avec beaucoup de stime et de modestie vis-à-vis de vous. S'il vous plaît, il y a Laurent Soukoko. S'il vous plaît, il y a Laurent Soukoko. Tu peux être l'ami de Kofi, mais tu ne peux pas être Mobali à Cindy.
Mobali Cindy c'est Kofi Olomide. Tu peux être l'ami de Kofi, mais tu ne peux pas être adversaire à Ali. Parce qu'Ali, il y a maman, il y a Bana, il y a Kofi. Voilà. Et puis, il y a Laurent Sokoko. Malgré que mon père a commandé à Cindy, mais il y a comment mon père a tiré le Ali. Ouais. Là, c'est vrai. Moi, il y a bien. Malgré que mon père a commandé à Cindy, mais il y a très bien comment mon père a Ali a tiré le. Pitié! Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Je pense que tout ça qui analyse Moro Kitoko, Nangambu ya ba chroniqueur et puis Nangambu ya Kofi Olomide, tout simbika lelo ba couple, ne faites pas ça chez vous. Vivre à la brouillonté. Auto vivre ya ngwezo tikala. Et surtout pour na biso ba personne publique auto les na la télévision, mambo tout ça là, ba na biso ba obetela bango ba histoire. Ba koko na biso ba obetela bango kokolo na bino kuta zarabo ya zarabo ya zarabo. Il est temps tozonga na nzela tobongisa tamboleli tobongisa jeunesse ezwa na sima ko remplacer biso noko ya msto komi na suka un mot de la fin. En tout cas moi je dirais merci na bande to batala ki biso. Ouais. Oyo a sepeli na ngate lelo alimbisanga na mutu. En tout cas, on doit parler de tout sauf rien. Aujourd'hui, on a parlé de Kofi Olomide et Cindy Lecoeur. En tout cas, merci beaucoup. On a parlé aussi de notre sœur Karine, parce qu'elle demeure notre sœur congolaise, Aza Ivoirienne, raison pour laquelle on l'appelle notre sœur. Karine, ça là est fort aux ala, nayo tranquille. Mon pao, il s'est passé en abisso, Cindy, atika au bois à jeton. Et puis le retour déploré, ça bois que les mamans n'abisso ali à jeton, n'a pas bois karamapa. Tout déploré en makasi. Et heureusement qu'il y a le mot là. Voilà, merci on se voit prochainement. Merci. Au revoir la famille, à la prochaine. Saratola TV, la chaîne qui assure.